kosika olo Yesu apesinga elonga nanza kosika papa nanga abimisinga na boukwe yango nanza kosika Nzambe yalola confondre baini nanga nyonso confondu tango Yesu akoti likambo nanga anolinga sonye andenge nzamba mayata confondre baini nanga nyonso confondi tango Yesu akoti likambo nanga asekisi ngayo na papa oyo abombi biso adwa lokuma oyo ebombi na ye. Prions tous. Nous te remercions, Dieu notre Père, à cause de ta grâce, de ta fidélité et ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Tu nous as fait réunir aujourd'hui pour la gloire de ton Saint-Nom. Laisse que ta paix nous accompagne. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Ibala nyonso kese na kese. Boyamba mbote ewiti na ibota balenga tondimi ete makambo oyo ekiti bino na sante malamu mokanda oyo eyeli bino mpona koyebisa bino ete na mokolo ya samedi le 10 8e mois 2024 na ngonga ya 15h juste tokoya mpona masolo mpe kotika biloko bosengaki biso na facture ya libala mpona mwana na biso Blaise Kwebasukina na mwana na biso ya mwasi na kombo ya Patricia Confirme matondo mingi. Tosepeli koyamba bino lisusu une fois de plus. Toyambaki d'abord mokanda tozalaki na esengo tose preparaki mpe mpo toyamba bino yango tozalaki biso moko te. Papa azali, je crois bien boyebi papa biso nyonso toyebi papa. Mama kuluta azali et puis baoncle bazali. Mama abenga na mama Maman Charoufa oui, déjà. Donc peut-être ngai mbalo ali bosso boyaki peut-être nga nazalete na musala na intérieur. Tozaki na héritier o aza eni ya famille. Le sali ke ye pas zalate nga pe nazala. Yango bon na part ngai na habité na maman kulutu na oncle. Ceux qui tokoyeba lisusu famille malamu famille malamu famille balenga malamu parce que la fois passée nga nazala été et puis maman mosusu bazala été oncle bazala été biso mpe topesi bino merci na ndenge boyambi biso totindaki mokanda ekomelaki bino. Vous avez accepté pour la journée à l'élo samedi le 10. Peut-être que le sali moi retard, mais c'est juste pour l'embouteillage. Quand vous venez le Sengaki, Tokutanisika, Moko, Tantazo, Tanisika, Nisika. Mais cela ne tient quand même photocoma. Il y a un bon lié côte à poto sur la labine. Ils sont peut-être une famille, les gars au lobby.
mbala liboso toyaka awa boyabaki biso malamu tose présentaki mais lokola mpe bamosusu bazalaki te il serait mieux même na ngambo na biso eza mpe na bato mosusu bazalaki te mais il serait mieux to banda koprésente mpona oyeba ndenge toza awa toza vraiment une grande famille oyo toye na liboso na représente bino notre sœur aînée grande sœur na biso papa baza susu te linda tika lokola mama notre sœur aînée na kombo ya tete so na ye wana tomoni toza na couple eza wana Jean Betel na mama Sylvie oyo aza mwasi na ye papa na aza awa tomoni toza na Philippe Mbemba ye mpe aza ndeko petit frère aza na nsima na biso yeyo aza accompagné na mwasi na ye oyo babengi na kombo ya patience abandiana ngai nakanisi ngai kombo na nga Azaf Balenga mopanzi mpe navandi na mopanzi na nga Anastasie oyo aza awa ye mpe azalaka te na mopanzi tomoni awa avant ya koke kuna sœur tobengi na kombo ya Anne Balenga ye wana avandi aza mpe accompagné na neveu na biso Francis oyo aza na mopanzi na ye mpona voilà ye moko yemei le plus beau de tous les hommes qui existent na kombo ya Blaise Kwebasukina donc ye one mobali oyo asengeli mpona libala biso voilà la grande équipe ya famille oyo toyaki mpo toya korépondre na ndenge totinde toya kolanda lettre oyo totindaki et puis toza telefone awa abungi mwa moke aza na nzela awa ye Albert Balenga donc alias Yalube grand frère na biso voilà nakanisi wana ezalaki nano oyo biso tokoye koloba mpona présentation. Merci. La fois passée à Bozalaï, on peut Bazalaï été, mais ce peut tout profiter à la présentation. Donc, tout ça, papa Confiri, maman Léonie, maman Charoufa, je crois bien, vous aider. Donc, maman Koulouto Bill, maman Koulouto. Moi, il y a grand frère, aîné, hérité. Donc moi je suis un grand frère, maman Chahi, oncle Poulet, et puis Ngaï, Trésor Confiri, et puis voilà, Chimène Confiri. Oncle Pape, nous avons oncle Mibalé, et puis mon épouse, Afi Moulumba. Voilà, Patricia Eliane Confiri, et puis avant-dernier, Asser Confiri. Voilà, l'ISOP. La cadette qui est née à Confiri. Et puis moi, si elle est là, moi, Fanny Sbisso après, Patricia. Monique déjà tous déjà famille mais tous comme famille pour tout cimenter. En fait dans lettre même chose pour comaki la quantité contenu c'est clair ils ont juste pour toya pour répondre na
na exigence oyo ezalaki na liste opesaka biso mokolo toyaka kokutana na bino awa na kozonga na biso botindelaka biso liste wana epai wapi tozwaki yango mpe okanisaki nde lelo toya kolanda yango en le sens toya korépondre na makambo bino bosengaki biso si ya possibilité nakanisi tokokaki kozwa kolimbisa mwa moke lelo mwa technologie ekoli facture eza nango kaka awa bino na kati koza nango ya papier na kolinga natanga liboso baarticle oyo bokomaki avant tobanda korépondre bino mpe bovérifie soki facture yango yango to yango te toi c'est comme ça que kosala namoni awa liste de biens pour la dot de notre fille Confiri Ndima Patricia. 1. Papa. Costume complet, chemise, cravate plus ceinture. Une paire de chaussures, numéro 45. Une paire de chaussures, de chaussettes. Couverture à laine, léopard. Une machette, tramontina. Tramontina, 5 filets de pêche, 3 longende, 2 numéro 4, 6 dames Jeanne, vin rouge, plus 2 sachets sucre, 5 paquets allumettes, panneau solaire 100 watts, 2 pièces panne 30, 35 casiers boissons, dont 20 casiers pierre et 15 casiers sucrés. D'autres, $2000. Ça, c'est ce qui était présenté à côté à papa. Côté à maman, une pièce panne super wax plus foulard de tête. Un sac à main plus babouche numéro 39. Un bassin libal à Bosembo, marmite petit format. Marmite ma famille, jeu de marmite. Un carton Makayabou ambassade. Un bidon 25 litres d'huile raffinée. Plus 10 litres d'huile de palme. Chaînette et boucle d'oreille. En or. 2 sachets de sucre plus un sac de sel. Oncle, chemise plus pantalon pour oncle. Et puis grands-parents, chèvre plus $100. Tout le monde qui est obligé à honorer le fait déjà à Kondima, Toya na Libota, to se battre pour que Mkolalele comme un réel, ils ont déjà mon quoi ma preuve que tout ça n'a pas libo ya honorer moi si au episode ni to zona libala na yango masolo na biso to dilaki to kene pena milai comme tel te na bino na biso lokola ibale ze loko ya sengo to ndibi kene sengo wana to kozala beaucoup plus kimia kulantsama na makambo tozosala pe kulantsama na biloko bino bosengaki. Alors nakanisi soki moyen zali y a quelqu'un non parce que biloko article et précédent qui biso tozobanda liboso na article oyo basengaki biso pe sima nango tokokota na makambo susu. Alors Jean Bernard, s'il y a possibilité numéro 1, vous allez qui na costume complet, chemise na cravate, plus ceinture. Il faut d'abord pour mes amis,
doit être complète. Je vois seulement la veste simple. La veste. Complet. La chemise, je vais vérifier là-bas. Ah ouais, ça propre, ça Vous allez me comprendre, hein? Ok, donc on a costume, je vais déjà pointer. Ok, nous avons la chemise. Chemise, plus cravate. Est-ce qu'il y a la ceinture là? Apparemment, ils sont pas qui tiré la chemise. Vous avez sauté qui? Ah, on a une paire, on a deuxième tiré, une paire de chaussures. Et tout ça, on a une ceinture. Ça, c'est comme la deuxième tir. Vous avez la veste, parce que ça, voilà la première ligne. Ouais. Ah, ok. Ok, ça va. Donc, on a et l'autre tiré la première ligne, on a sa ceinture. Ok. Donc, la deuxième ligne, une paire de chaussures. Deuxième là, entre parenthèses. Nous allons voir ça après. Ceinture et chaussettes. Troisième, nous avons la couverture à laine, léopard. Et superpose. Une machette Ramotina. Bon, en principe, selon la vision, on ne peut pas acheter la machette. C'est pas une utilité dans votre. Comme machette et je ne sais pas. Il a pas de problème. Quatrième, c'était tout côté la cinquième ligne. Nous avons eu, au Komele Gibiso, 5 filets de pêche. Le Kolandi Samana, Makokina Makambonios, biso toyaki to proposer bino, to sombaki, to tozaki na Makokia Kosomba, to présenter Mbongo, le Kola ya 3 filets. Donc toyeli bino ne 3 filets. Na Makoki Oyo, tozaki nango, filet moko eza na 25 000, topesi bino lokola 75 000, eza na kati apona 3 filets. Je vérifie. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70. C'est pas vous avez dit? Autrefois, c'était 3 000. 3 000 C'était quelle année? 2016. 2016. 3 000 à filer. La 2016. C'est bon, papa, il va se mettre combien? Donc on peut la porte à 5 filets. Non, papa lobby 3 000. C'est à 5. Je pense que la caméra est là. Ok. Sixième, Dame Jeanne, il y a 20. Il y a 20 rouges, plus whisky. Alors, pour Nayango, tu as déjà 20 rouges
tamjan nango tchaka yango na valeur ton ko ko me mango bo to tchaka yango na valeur nango ya $20 plus whisky tchaka yango na valeur ya $10 on est topé si 20 plus whisky awa eyemba la moko na $30 Septième, nous avons un sac de sel. Voilà. Huitième, nous avons 5 paquets d'allumettes. Pour la paquet, nous avons 800 francs. Tout tient on a 1000 francs. Tout tient pour tout là que ça m'a cassé. Même surtout si moi, 200 le polo. On a 5000 francs. Il y a 5. Si vous avez pour ça, tout ça sous 10 paquets, tout ça. Merci beaucoup. Panneau solaire 100 watts. Mon équipe photo mais ma panneau, nous avons sauvé moins problème. Mais nous avons disposé pour un panneau à 100 watts. Je crois qu'on a 28 à $25. Ils sont disposés qui $30 pour la 4 panneaux à 100 watts. D'abord tout ici. Ah. Ok. À part panneau, après panneau, tous qui na 2 pièces panne, il y a tente. Il y a plein moi aussi. Il y a goyo. Vous entendez nous? Imbundi, so bien en haut, imbundi. Imbundi. Elle était là qui y a des ceux qui mourent, ceux qui vivent. Voilà. Jusque là, pour à côté papa, plus sac, il y a mon bois. Merci beaucoup. Alors, la troisième position, on peut dire article, comme les articles, moko, na compte ya papa, pardon, ya loko. Oncle, c'est quelqu'un qui sont chemise, na pantalon. Alors, mon aki, on a une chemise et ça déjà wana. Chemise, oh, non, quoi, on l'a t'as pas combatté. Quand on vérifie, on va pantalon, on va 5000, on va 6000, on va so photo valoriser oncle, ce sont les pantalons ya bien. Yango to tchaki, mbo ya oncle ya pantalon, la likolo wana, le cola à peu près 28 000 francs, ton à $10. On dit 10 000. Ok. Oui, Mobimba, Bokoka. Na pantalon. Ok. La quatrième position, pour comme la kibiso, pour na grands-parents, c'est-à-dire Bakoko. Bakoko, website biso, to me mantaba, et to me massant là. Nous sommes toujours là, de quoi nous sommes capables. Koko sana yo ya mungu. Mais nantabande. Quand on appelle ça tout la liberté. Bazo banda bango el moko mo 100 mais na discuter moko 60 80 70 on va quitter. Même 70 toi les hommes qui est pour nantaba on faut passer moi taba moi bien. $80 y ntaba. Dehors il y a Babylone comme ça qui a mis pour la ceinture, chaussettes, allez, s'il te plaît, ça.
ceinture, chaussette, la mouchoir de tête, il y a maman. Je crois que tu as sur ton résoudre la côté, tu as résoudre la go avant de quitter. Merci beaucoup. Mais awa, quand il y a un problème, moi, qui moi, Moutouya, on a dit ça, on a dit l'eau, on a balé. On a dit qu'on a beaucoup de choses à la l'aide. On a dit qu'ils sont $2000. On a calculé $2000. Ça n'a pas bon pied. Mais pour l'ansamana, ndenge makambo sokendele lelo. Bina biloko oyo esengamaki mpona biso tosala. Nous l'avons fait. Et na oyo tozalaki nango lokola makoki ya kopresente bino. Nakanisi ebandeli nalobaki eloko moko natiaki déjà fondement ya koloba bala eza honneur. Eza honneur. D'ailleurs, c'est mon papa, c'est l'homme de Dieu, c'est une famille qui est chrétienne. Donc awa tobala ni ba Christ na ba Christ. Yes. Tozalaki nango nde yango wana eloko osimbe kozala te. Nde yango nakanisaki mpona yango ngai mo pena mpona telema na so moto alongo tia $10 aoloko tango na kimia te akobeta pena mwa tour moko boye omongo to ana ko awa tiango en telema ba $10 ya ba $10 ebele. Olingai to honoré mwasi na biso par rapport ya facture botiela biso liste montant botiela biso bino nde mutu bokokianga ngo pe bino mo bolo na biso yango wana napota lepa ya bakongo balobi libala nyonso kesi na kese libala nyonso ok tobeti maboko makasi enfin pour d'ailleurs même na fête était na kana so masanga la ki teke so ngasa miracle te donc masanga ezaki moko ba élément oyo etindaki ke même ministère ya Yesu eyeba d'où eli koloba masanga na matière ya makambo eza très important kolandisama na ndenge bokomelaki biso tondimaki yango mena endimeli na yango tomonaki ndenge bapapa bangole batielaki bakongo ndenge bakendelaki biso mpe bakongo tobi tokoboya te mais tokolinga mpe quand même tosala mwa réduction nde yango awa mpe eza enveloppe oyo eza na cadre ya masanga oyo bino bosengaki biso kolandisama na makoki oyo biso tozwaki nakanisi ntango bosala calcul okomona ke tohonore bino kolandisama na masanga voilà nde nalobaki awa tobeti tolo boyebisa biso ceinture eza combien tout de suite là boyebisa biso chaussette eza combien et puis nini susu foulard de tête eza combien tout de suite maman boloba foulard de tête voilà $5 nini susu $5. ceinture fait $5 et puis nini susu chaussette combien hein et puis combien et puis combien papa je tiens à $15 $15 et puis combien 42 000 papa quand la pesi 45 dans mon papa
Pour le moment, vous avez dit que Bisonabino, aussi Tosilani. Oui, Tigali Kaka, Oliana Komela. Bien que nous langue raté pour pasteur, moi, Bakenegi Azaï Koloban église, habite au Kenen a fait Timoko Tomeli, habite au lieu, Tomeli, to langue, on dit, eh, Tomela qui va situer. Après ça, les Biso, Olia Kaka, et puis Tomeli, Tokumisi Nkolo Yesu Christo. Tomoni bandeko na biso ba na biso na libala na bango esengo. Merci beaucoup. Bandu na bandu. Ok, côté à maman. On a basenga biso une pièce pan super wax. Écoute biso to memela ki maman ya Valère Makasi nde ya ngoyo. Oui. Yaki nango et puis foulard pour mettre biso entre parenthèses pour un sac à main ma bouche numéro 39 voilà troisième tous en a bassin Libala Bossem, marmite petit format. On va faire son petit format. On va remplacer quand on a petit format. You are Ngambe na sauté qui donc balenga na bassin Libala Bossem. Dès à votre remplacer on a marmite petit format. Alors après bassin, nous avons marmite, ma famille. Oh, nous avons tout ça qu'on va remplacer un jeu de marmite. Il y a qualité. Il y a Sarah, pendant moi c'est à plat. Et puis, en dehors de ça, nous avons un problème quand on est dans le baki. Comme il y a un carton, il y a un kayak. Et puis, tout le monde sait qu'il y a un bidon, il y a huile raffinée, 10 litres d'huile. Nayango, tout le monde a qui au lieu de me mango, tout le monde a qui tellement makasi. Et sur la macabre, on a des autres. Nde yango to prévoyaki awa eza lokola mbongo ya 10 litres ya huile de palme wana ezaka nango moins cher et puis 10 litres pe ya huile ya huile raffinée biso to dobe mafuta mbila mafuta huile pardon mafuta huile et puis na carton makayabu le tout to sangisaki awa to tcheli bino $110. So ba tuni prix ba moni ke leki ba zongi sibi son bon. Raffiné 25 litres. OK. Et puis on a makaya. Carton makaya et ça va 150. Donc on a to lexi mo mbongo likolo na compte à na boucle d'oreille, sinon vous commettez ça en ordre. Nous sommes totalaki to mais ko fouiller mikolo. Tout le monde pendant qu'il y a or wana ezaki na mon problème. Mais du moins tout bon c'est quand même il y a bien oyo
mama akoki kotia na kingo parce que likolo mpe na Pascal lokwa tobanda bakoto tozobangela ke bakale mama so tuka toyeli koto tobatela mpe mama tomonaki ke soki alati wana ekozala mwa mobulu mais akolata yango parce que awa toprévoyaki au moins enveloppe awa na compte ya boucle d'oreille ya mama otiaki na bie oyo ya pile wana otiaki 30 $ na Paris capable. Soyez maté. Azap pasteur. Merci. Merci beaucoup. Et puis, enfin, singa elonga naza kosipa papa nanga abimisinga na boukwe yango naza kosika nzambe yalola confondre baini nanga nyonso confondu ntango yesu akoti likambo nanga alongolinga sonye andenge nzamba mayata confondre baini C'était comme une rêve.